Sortie médiatique, il y a Koffi Olomide, sortie médiatique, je peux dire que ça fait beaucoup de problèmes. Je dois d'abord être très sincère. C'est un vie très problématique qui vient à cola. Koffi Olomide. Voilà, nous avons bon on est ça, nous avons 18 ans, 17 ans. Nous avons école, âge école, nous avons école, nous avons école. Pas solo la vérité. Tia leki alobi ba makamu nyonso lobi wana nga na omona na ba vie mutune sa bien te. Koffi Olomide ayaba. Tika siko. Tika lo bano poani mutu a vie sa bien te. Tika lo bano mutu a vie sa bien te. Pas solo la vérité. Via Nico la tenga sorti en fait j'avais trouvé ça et ça il y a pas problème en fait via à sala ki bongo à sali bongo déjà selon ma cancer pour via cola t'es non insister pour kunda former c'est tandis que boss on aide là ka aide mais moi na aide moi na ye abo ya raete ya pas solo la vérité et moni vie de lo boy fa boy comme boy tanga ko fali sortie médiatique via sali eza échec album légende pas solo la vérité. Naliga toza na moins respect avec Nabiso Quadra. Non, beaucoup de respect. On a respecté l'artiste, on a biso nyonso to RDC. Ngai na respecté l'artiste nyonso oyo asaka ba sortie médiatique ne bien. Pas solo la vérité. Dans ce cas, il y a un niveau qui est likolo qui est la mwana wana akoko qui est na moté donc c'est dire que azaka na regret ndenge ni fali alongwa ka quartier la ta pour créer ni je dois te dire la vérité si tu veux que tout débattre on explique les détails je peux le faire mais non pas solo la vérité via ça la émission moko na internet kaka via ça la émission à ça pamba dernière émission na ya loba ke mutu loko fali so boko ndimete se mutu na bino esa bien te vie muta lobango yo mona zongisi yeke vie mutu na esa bien wana aza père mentor o abimisi fali pour papa bino lobo za ba warrior te aza super fali te muto ko ya ngote presa ya ba muto bo ya on te envie fali ba parents ne ba kufa pas solo la vérité affaire ya bakoko Koffi Olomide aza na besoin ya bakoko ba fali ba bimisele bakoko te et pourtant fali a outi chez ba soleil ba gypsum ba bia o komboneza na prince ba azana kokololo pas solo la vérité mais toi pe na bakabuya ye aboine bango bambasi pe so kena bambasi bakabuya et tout moi non penza to benga penza koko direct ya kwata kora eza nani prince babia po ani papa na yena nu azabando beta et pas ya Koffi Olomide premièrement d'abord azana nu koko nanu ya ki koko no ya koza mwana babia deuxième ezaki aosa musique et puis a commencé à faire te muto soutenir eza prince babia tika dia ti kombré pas solo la vérité likamba bakoko nanu te mutu toza wana bakoko luka bakoko c'est que asili te valobi ya rondimaka bango bana na ye soki pe bakomo bimisele bakoko mi wana sali nini non jamais abi jamais okoki kozalaka yo moko danger pour toi il a accompagné vos premiers amours il a bercé votre jeunesse et vous a consolé à travers ses chansons quand vous aviez le cœur brisé. Durant plus de 45 ans de carrière, le voilà encore avec un nouvel album, Légende Diamond, qui définit en réalité ce qu'il est. Koffi Olomide, le grand Mopao, vous emmène sur une autre planète. Koffi Olomide, Mopao Mokonzi à musique congolaise, Ayeli Bino, album Légende Diamond. Ponaba fan ya bonne musique. Bafan ya musique internationale, Bafan ya musique sans frontières. Mopao Mokonzi à Kanisi Binona, album des albums, Ponabino ba légende de la bonne musique. Allez sur Koffi Olomide YouTube pour savourer de la bonne musique. Légende Diamond. Les darons au charbon, maman achète du pain, fini le biberon, les enfants. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite
le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hugues la coiffe Icoté. Hugues la coiffe Icoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 0000 ou sur le www.huguelacoiffeicoté.com. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Pas solo la vérité. Bonjour et bonsoir, ça dépend. Il y a R.O. Brota Labisso. Bienvenue chez le rendez-vous, une très belle émission d'information et de divertissement. Nde boyebi tout ça analyse P par rapport à l'actualité qui circulée sur les réseaux sociaux. Voilà, tout ça na Jobourg, na Johannesburg, nde na Ebisarabino toujours. On a besoin de la émission, les rendez-vous, na la vérité, on a les bienvenus. Voilà, et c'est un makasi mingi ya koyambela bino Christian Yaba, ambassadeur à Bawario Nomo Boyebi. Aussi, le lopeto yambela bino, l'une de mes consoeurs, elle s'appelle bel et bien Daniela Makonto. Yepé à présenter à l'émission rare, mais pour na détail miso soupe na ba présentation na ye bino moro à se présenter na linga toujours kotika ba se présenter pour na plus de précision. Voilà, tozana to sola maramba ve na biso Kofi Olomide Quadra man to moni sortie médiatique na ye to toucher pe mukie nde ba warrior ba silikeli Robino Mundibu pour Christian ba pena pas ambassadeur ba warrior faut apesa pa vie na ye pourquoi ba ça bongo pour kosenga merci na télévision et surtout na muto asa bola mwana on m'a bêté mais la comprendre ba warrior ba changer les Robino Mundibu esprit et puis nde na lobaki toujours une émission na ngai désormais ti tokoma le 24 juin 2023 oyoyo date ya concert ya faire gola ngai na émission na ngai na kobandaka toujours kobetaka masolo kosalaka promotion ya concert wana ya faire gola pour talaka les artistes ya mboka na biso vraiment et ça seul événement autozela na 2023 oyo ya makasi. Voilà, malgré tout monsieur ba boudé na bango arobeta te to solango pera. Déjà je dis un grand merci à mon papa Toubi Malela. Je commence toujours ko dédié papa nanga Toubi Malela ya maman Chimel Bacouleur, papa Jacques Médaille obena oliate pona obwakate nazongeli siko mamba robwaka donc naibike na rolia bien Vangeli Manangi l'inébranlable père Aleki. Voilà, un grand merci aussi à papa Gabi Malela on a ce qu'on perd à Kulutu boss live à Londres. Voilà, baradete je vois aussi Gladys Mazuela ya Mwindo Arabien Azara Kitoko na bosanité Beningo le Belmi check. Mes invités sont là na lobby déjà. Bonjour na ba invité na ngai. Bonjour Malela. Voilà, DM International. Merci. Bonne santé. Oui, ça va bien, merci. Christian Yaba, triage de Jobo. Tokutani salut. Voilà, un grand merci. Vous remarquez vraiment dans Baliboso, tout à la pena 3 boyeto développé, tout ça analyse na biso. Tout banana pena la présentation DM International. Sogi pena na batu aux occasions ya otala yo Baliboso s'il faut se présenter. À part non abonné na yo j'appelle Ibako yotala chez les rendez-vous à travers Sola Vérité Télévision OP ebioté otala yo à travers partout dans le monde à travers Sola Vérité Télévision. S'il faut se présenter au coquille se présenter ndeni. Non, on a se présenté quand on a combo d'angan au batbaye nga ba fan nanga et surtout balandanga chez Daniela TV officiel donc c'est votre DM l'international et puis surtout na bato baye bingate donc c'est votre humble servante donc nana chronimama DM l'international moi ça l'équipe tabana pas ça nenengi koto yaba seki wa balembete.
Je pense que c'est ça, ya bien. Voilà, Christian Yaba, triage de Djobo, yo quelqu'un a présenté. Ça dit, te salis moi, bah, émission, moi trop déjà, bah, tu vas bio déjà, ambassadeur Yaba Warrior. Mais na occasion, peka ba o ba okuta nango, ya rotalo mbali boso s'il faut se présenter. Na modou pe na ba o ba linga, na ba o ba fingo et puis te bani na biso. Tenga pena ya se présenter za société. Ba o ba tala biso ba tala déjà. Voilà. Kaka ba meilleur vœu. Ba nouvel an à tout le monde pour les années à Sika. Bateau yo balinga biso toujours pour tout le baga vérité. Voilà. Bateau bazo finga oui. Na on se pelaka po bo tala. Donc quoi bo tala au moins bo comprendre. Voilà. Bo souffrir n'a pas si mais to motivé ndé. Tu on a besoin de musique qui est liboso. Hein par là j'ai sali Quanto Lubas, le financier du Katanga. Donc avec hier la ville est calme quoi. Voilà. Donc Gelor Mayandou, Trésor Miljenda, Chinois Kayumba, bienvenue Makoso, mise à jour. Voilà. C'est ça. Un grand merci aussi à Messi Lubanza Jogador. Jogo Yamboka, ça la fierté na biso ndenge za la raga. Ndenge ya ba Angola Jogador Messi Lubanza Dio. Daniela Makonto na bananga na yo po biso na pays anglophone. Za la free. Ladies first. Voilà, ba femme forte. Lady D. OK. Makonto événement munene o ba tout ba. OK, DM international voilà. Bon comprendre la ambiance il y a plateau ndenge za la. Événement c'est mon nom. Événement ya munene na mboka o ya biso ya Congo tozela na année 2024. Et 2023 plutôt le 24 juin. Stade des Martyrs Ferregola nde na prometteur na batu kitoko beta yango masolo on émission les rendez-vous Tinasuka au photo promouvoir plutôt artiste na biso pe ya mboka événement o batu tu baozela pona yo tango yo ka ki faire annoncer ki ke akobeta Stade des Martyrs o recevra kango ndenge ne salaki yo ndenge ne temps chronimama o pe alingara bonne musique. Ok, merci beaucoup Edras Malela pour la parole. Voilà. Question d'abord quand on a recevoir qui message il y a concert topé il y a Stade de Martyrs il y a Papa Hervé. Voilà. Ok, bisonios tout lingaka et en fait obi koyo kana ne sala ngandeni c'est ça la question. En fait c'est ça la kingai bien makasi mais c'est sûr et certain na ebi que Papa Hervé va changer date ya juin le 24. Et puis pour le bibo bandika sikomba mona ba ko changer date non ba vérité tout ninga ça la OK merci beaucoup voilà oyo kayo to soina bien te na bi pesa la free voilà et ça la bien koyo kango parce que Papa Hervé bandolo baba Stade des Martyrs le loto ebi biso to yo kamara Papa Hervé ba Stade des Martyrs le loto e malela yo oza nani kroni papa to olingo kena oza kroni papa donc c'est dire que on yo kad nenge Papa Hervé pesa ba date ba concert ya ba Stade des Martyrs wana donc il y a za kaso qui fallait pesa pas pesi mais koyo kandenga lobaki cette fois-ci et puis directement to moni ba sport et banti na ko sala to tala kana misunde tinda ko epela moto mais soué na biso nyos teza qui Stade des Martyrs wana e beta. Mais pourquoi yo lobby a changé de date? Non, a changé parce que Papa va banga makambo. Ya Papa va zara timide omona Papa va za ja mutu moka baka a réaliser raté ako azako to vandi bena ne dress na biso et dress ndeza boye excusez et dress ndeza boye malela pour ne pas to bebana ndeza boye lelo no ya to sala tournage to zana président Yaba Christian Yaba to zala na yo et tout tu comprends donc presque tout coup monter matler si ya volanda biso na biso bongo et comme jour en auto tchebwe avant na to comme date na délai et dress ndeza boye dimanche et simba soute photo chango dimanche wana kuna donc via Papa Hervé zala yango na Papa Hervé on comprendre malela ayembaka bien mais lo moko ezalaka pa na ye eza nini akoka ko affronter makambo te donc ya omona lobi ke date apesi to tala quand bon c'est que so to comprendre bien Ferregola tango bi akoka ko affronter makambo te ya kana momo mindele basala par rapport à bato bon ba benga bango ba péré ça dit Ferregola a péré to ko lo ba peka ba péré to fingi te za analyste to sala to lo baka ke Papa Hervé pas a péré tu comprends hein Papa Hervé azala péré aza mutu moko a réaliser Ferregola to benga Papa Hervé na linga ke je l'aime bien ana bato ba
l'idée d'affaire Egola Sobi Papa Hervé va comprendre. Eh bah Golo ba bi Papa Hervé te Nicolas Mokonzi. C'est ça hein, héritier Iboula. Pourquoi pas yo encourager Mbamo au Monica que non négativité. Pourquoi pas quand même encourager, j'ai bien précisé. Président Yabana ebité Sobino Boyo Kanga. J'ai bien dit que et ça là qui nga bien makasi koyoka ki Papa Hervé beta concert le 24 juin. Mais est-ce qu'on est bien nga ki beta te dans la zone on a katabadou. On est bien changé. Voilà. Yaba avinayo. Bon, pour n'engager pena déjà dans le bac. Mais au développeur pénaté hein. Bon, parce que je connais les joueurs, je connais les joueurs avec son jeu. Je comprends. Vous comprenez. Voilà. Donc Azaka pressé à Opesa. Mais le jour en question, Naïbi qui venait ça la maté. Parce que déjà faire à risquer déjà une fois. Il y a au Zénith de Paris. Pour banda carrière naï, ça la monnaie na bête Zaka Zénith de Paris. Tant qu'on a risqué, 6 mois après fallait qu'au bêta. Ça n'a pas même la moitié orchestre Panzana. Bakenda 18, Batsonga 9. Président Christian Yabana kati okutu te okutu ke musiko ke tina zeni tu ke place à munene penza to ke ka awaka kana nino na palais du peuple so ki palais nini stade nini concert ezaki akuna ba changer date ka stade nini okoma palais du peuple écoute za le mois muki mais papa Mbosso arrête avec ça Malela arrête donc on a eu ba conseil na bango ti ba palais du peuple écoute ba changer autorisation ezala te bayebaki kuna bayebaki so basaleka jemo roboy non, ça j'ai Papa Hervé, donc Papa Hervé ça déjà de péré. Je comprends le mot. C'est ça. Yo monte ba sala débat na Félix Oazé. Imagine. Donc Félix Oazé va la sababu bango itali bango te. C'est ça. Oh bango ba lobby yango anaka. Président ko take na Zénith to ki musika kuna poani. Te na zonga na Zénith po na Zénith te. Moi ba Olanda biso. Bazara pena na temps ya kolandela pena makambo. Donc bazonga na début. Président yo kena ba ko musika kena ba na Zénith faut pesa explication ya Congo na kati ya Kinshasa. De preuve année depuis publicité bandi. Est-ce moni makaus na TV. Voilà. Nelo pena na lobengwana. Oui, pour y aller, pour y aller, concert exacté. Ah, mais toi, en janvier, juin, 6e mois. Donc, tant il y a na TV, on a belé. Est-ce que 6 mois, il y a publicité, ça derrière mon quai. Ah, bon, fallait ça combien de temps? Non, fallait que ce qui 2 ans. Non, président Koutoba, il en fallait que 2 ans, c'était des martyrs. Ah, ouais, t'as sali 1 mois, il y a pas mal. Il y a un salimpiaka, tout le batanza mort. Il y a un salimpiaka. Il y a un salimpiaka. Il y a un salimpiaka. Pour des marques à ouvrir dans l'Oba penza. Yo monte depuis publicité bandi. Aya kané sur la TVT. Depuis à l'Oba il fallait à midi, il y a midi mais quand fallait attendre ici. Donc depuis hier faire rigoler à l'Oba que na obeta stade de martyrs. Après date le 24 comme ça. Maka oza aya na TVT. Oh moment ya ko ça publicité yango. Hier fois ya na TV. Aya ko démontrer pendant que biso to tondicité ngana ko midi mbika. Donc moment ko l'Oba yango ma ya TVT. Donc comprendre déjà conseil exact bat balanda biso ba yebi baza très intéressant baza ba mailler l'effort bat balanda biso malela président bazara bazoba te to bulate ke bafano bazara bavandi bosa batena ba TV na bango nde ba Hollanda biso boye je sali mon vieux Gary Wele depuis États-Unis Hollanda biso bavanda batala ba otala biso ba bazoba te mais sur la vérité Montréal ba bazoba te sur la vérité eza chaîne moya munene oyo batutu bavanda batala rotindela mutu liente même mutavana parler atala natala yo sikoyo na occasion oyo doit na sur la vérité ya chaîne munene ngalinga quand même bo profiter na occasion tozui ya ozala awa bo lancer un message moko ya encouragement pas faire rigola que non faire rigola te botaki mbala moko donc non totaki te oh papa va za musicien mboka na biso ndeti fali aza musicien na biso héritier musicien na biso baza ya République démocratique du Congo toza na makila ba congolais to inae po anini siko pona yo numéro 1 ya musique na biso ya Congo eza nani kasi Malela ata mwana beba utobota masika so tuni question non yebiso eza fali poupe malabio chez les pipe le wole tout papa na kiina papa OK na wario non wario te on na wario te
Buzo komisa fali Oh makasi non, comme c'était ça, malela, tozara bazoba, témoigni biso. On comprendre, ata tozana kati internet totanga. On comprendre, ata 6e humanité so to komate, to on comprend photo ke na on ba genre moka bongo. Ata 2e CEO, tozan savoir vivre total aka mokili ndenge kende. Na Afrique centrale ko to mona déjà fali. Avant noto ke na ba Afrique soki di West et tout na centrale de to mona fali number 1. Tiko na mboka na biso yebisango comparer na nani, ça fali pupa. Ya ba na utso yamba nani Hervé Bongo kalate ana tunie mamba ba numéro 1 au kaka so fali pour pas numéro 1 boy abi fala numéro 1 te non c'est qu'il y a bololé est-ce qu'il s'il vous plaît zala ya ba pesa na vie na oyoki de donc même ba Hollande biso so batala gié ba comprendre déjà que tout ne ça bien te so che fali pour pas numéro 1 Ochanani kasi. Wata pe awsa la fierté na biso hérité wata. Non, na biso wata hérité wata na be moto na tembe ya yo yangoyo. Ta fali le belo mona na formule c'est abi numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. Donc numéro 6e daza. Do ba luka ba ba numéro 6e wana ezana. Nani? Po numéro 2, numéro 3 bazate. Vous comprendre? C'est comme Mambo Fali bo défendre Fali makasi Fali na défendre Fali malela yo tala be mission na ngayo ma mission na mtu na Chrétien Fali pour pas président ya ba yo yebi na yami pe mtu na plateau na ngato comme penza débat et tout na Chrétien Fali pour pas au moins peut ba vie na ngape ba tomboli téléphone ba serve valeur de Paris 16e comme ça mais Laurent Nzambe mon ba tombe téléphone te obeti fonga le pour comme ça comme ça Fali Laurent Nzambe pour ni comme ça Fali pour pas na ba fait ba fait non ya ba non mukena pour mwende yo mokena to mo silika pe déjà mo silika makambo fali au ça les gens donc ils ont monana ils ont mona talaka depuis abanda année passée abanda on a tourné à Kiev Europe Amérique a petit stade de Martyr a fongol maman tourné africain a fêté libanda a zongi kin apparemment c'est quoi baroza na braza donc c'est-à-dire mission mon côté à Salian mission mon côté bilan 2022 tangila biso tournoi ya papa Hervé a hérité wata ngasko non poser ba question malheureusement ka c'était mon papa salite c'est rapidement malheureusement ba salite azate vous au monde azate donc c'est-à-dire équivalent peine ezate moni est ko chaba peine galte fallait azam trop likolo ba on ba tourner c'est-à-dire faut ba travailler ba tiko ko sa ba date o lubinga date bo na beta susu o abi date te ba travailler ndé so ba travailler ba okoma na bango Nathalie Dj Abdul Abi c'est pas le moment pour na faire rigolo à Kobita concert à stade de Maxi ba proche ne ba ko ça c'est vrai DJ Abdul ayebi vérité yango lobian. Merci beaucoup président Yaba ayebi vérité DJ Abdul je salue ayebi vérité yango lobian que concert wana obeta mate ba tu ba otindi ke ya otindi kakaka kai ba kosa yi wata bongo yebi ke wata ba vina wengine bat bachake ne rare ya nde mona faire rigola monte ke mba moko la ate ni na ya stade de Martin directement jibem pia na posté au dernier fils wana distraction monte ke distraction na simano monte ke buzoba siko bino mo bolo ba wata ma bino mo monte ke trouble monte ke ba ona bongo ba ebelo ni bosala ba cha bango na ba wata na rare mutu na ngai ce sont des distractions ba cha wata na rare ba cha pe faire na rare voilà bona bino oh rien bana na bango na bango ba osanga na po ba vie wana balingi relève te yango fo ba tia bango nde na distraction bango balika nde bazalaka ba garder ka stamina bango baza besoin muteleka bonte c'est pour ça ba bazaka 3 vie voilà Kofi JB Wera bango balingi relève te yango moni pas fali ba meki ba mekaka biloko wana ekota te yango moni ba juif héritier na je wana ba juif pe faire na je wana koti na sauce wana vous comprenez ba baluse ka boy so pour ne pas kota na game wana na bande comme sou pe ba talentia esika ba bima pour ba kota na ba je wana te ba ve na ba na musique il faut baza ndenge ni attitude ni il faut ba non ba se concentrer quand na boulot ba se concentrer pendant na boulot baza na ba manager ya solo vous on a partir à manager ya solo a olukelo maison production ya bien ou ba produire yo yemura manager manager wana congolais te aza congolais te vraiment wana na insister na ngo uso aza congolais osano elote OK obi manager wana ba vi wana ba kotsa bato
Voilà, merci beaucoup. Tu continues na biso malembe na Christian Yaba na DM International. Voilà, abonnez-vous aussi na chaîne naie chez Daniela TV officiel. Vraiment, bocha ba like, bo s'abonner, ba subscribe, ça là vraiment kitoko makasi. Voilà. Par rapport à la TV, tu courir toujours derrière le temps. Déjà, tu as évolué. Christian Yaba, si tu n'as pas na yope awa, ope sanon avis na yo par rapport à magambo izo le rapé na internet. Bino ba warrior bozara ndenge nini. Tout ça est sonné. Ah. Ba warrior bozo compliqué ka makambo ne sika oko compliqué te. Pourquoi? Compliqué nani. Ah. Robino Mundibu, oui, c'est vrai que tu yebi fali pour pas ba yo kana tena inosbi. Mais cela et l'obité que ngai na yoso to yoka na raté na djino to yoka na bien djina rope sanga copté siko innocent pesi Robino Mundibu cop ma be Robino sali ka po aye ko remercier Inosbi na télévision boyini pourquoi te omoni Robino Mundibu to sola ba fait voilà père na ese we rançon parce que moto a pesi makam fali poupa voilà vous comprendre donc ya lo wa papa kulutu na papa leki papa kulutu papa na bino azagine na position atangi soka primaire papa leki sikwa nginda fort aleka père na bino na la atangi siyo humanité université ti aussi licence voilà vous monde donc sali pe compagnie na yo bandozo wa makam na moyebi petit moko boye na lupanga ba voisin petit on a manka père aleki na bino respect na niveau moko donc ti yo banda même ba boulot na osa ba entreprise na moi makambo ekende moi bien allez si bitima ka bola lo lamuki na tongo mo boye oyote ya danger ici mbate esimbate donc avant okende ba makambo wana faisons on pas père aleki na bino voilà otuna te papa leki talangai ABCD balingai basunganga na likambo et pas nani yaba mais siko wana okomi lo baloko avant Robino Mundibu a signé contrat wana il fallait ya koleka par fallait mais contrat nini est-ce que fallait au papa ya Robino contrat nini yo zo signé na nani yaba est-ce que ceux qui gaz mawe tapesi contrat biso to boya comprendre so mignon Abraham apesi contrat biso to boya sikoyo ça dit Robino Mundibu nenga bongo na âge na ye leader a munene pe na bongo nenga za na batu na sima na ye ba musicien a comment dépendre na F victime pas na dépendre na bisoté c'est-à-dire quoi bonne nya aussi la permission obi fait absolument le roi de la forêt le bas le moko c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous donc c'est-à-dire t'as la place ni o chaloko mwana oya finga père nanga ona benga mentor nanga mwana oya finga raye ataye na contrat $1 milliard yebisa ye na on préféré na la nzala timu goyo le kana no sengi père nanga wana sorry bolimbisi donc jour au senga inos bien au senga fali pardon nde Robino Mundibu akondima ba contrat na ye non en réalité tout ça ba fait normal donc moi Daniel nga pesa idée non président par rapport à Ndenga Lobeleli on doit dire d'abord que ngai premièrement là na monaki Inosbi apesi Robino Mundibu kopo bakinda betana rebo ça m'avait étonné parce que ngana yebi Robino afinga ka Inosbi en fait voilà. Si je comprends bien Robino azape na mo esprit wenge malgré tout azape mais na fali mais mo esprit wenge wana ezala na esprit wenge esprit wenge c'est-à-dire ezani ni 12 écoles kana télévision sur ko expliquer on il faut expliquer ba fano ba comprendre 12 t 24 t 36 t matake kitaki c'est-à-dire quoi ngana ro ya pa na yo na beti lisoki OK ndeza na yo tonga ndeti mutu mo pa na yo tu comprends yo po lobi nga pe na lobi lote na zuma mboyo be na nga na kina ebisi kuna donc tandis que yo kansi ndeti nga na to za together tandis que na espion na yo spionner pour na zona mema message c'est ça ce qu'on appelle ba 12 c'est que Robino mema abe marambu ya fali ba non c'est quoi Robino comme mema fali te pour mutabimi c'est quand des présidents auto expliquer wana mutu penza sali ke Robino et tout a pusher la ba marambu belé eza fali pour mes père na eza we rançon tu comprends aya ki ne pembe na Inosbi na ebi pete so Inosbi asale bongo
po ase manquer na fali pupa po yebi ke bango baza ba petit ya fali pupa ou quoi wana na yebi te mais kozwa sko ko kende tasko nde ba kendo beta wata na stade wana ya Kalemi ya babeti wata kuna wata babi stade ba wata na wata imagine mais comme ta pesa qui est concerné ni kopone zaki inosbi aza raison ya lobby c'est normal parce que ya kende na sens te ke inosbi a use yende to benga ko utiliser te un esprit wenga za lo aibelo ni na kende osala tu comprends donc c'est ça dans ce sens là le président le bananga un peu éclaircir président te bon problème ngai pena côté wana omoni aza mutu ko loba akozwa pe ba engagement mais engagement nini ozomona po azwi engagement yo oke kuna ndeni mwana wana bokela papa na bino mai mwana wana finga papa na bino ba papa na bino mabanga de yo moko de ota déjà que na roke kuna te do petit agafe pour na ngape na ndongo attaque wario ambassadeur ba wario Robino Mundibu au gafe agafe akokaki te siko la logique maramba musique ndenge qui ne jamais donc ça dit à perdre esprit voilà donc sans petit esprit déjà voilà. Mais est-ce qu'on peut-être le président il y a batoro le bapé sans esprit te toro que non pe na niveau anaté tu bi pété que projet ni no pas kenda ki nango pa inos bi malgré tout bapé ça qui cop to boss en até ka outi et pas aware en son a na esprit wenge c'est-à-dire akoke na epé azui na voilà ça peut le mot kende là qui tu comprends moni bat barana ba wenge basara ba biloko moko ba ya boye tu comprends voilà bat barana ba wenge moni na formule 7 aigle la biloko moko dans ma cercle, je préfère un ennemi qu'un traître. Voilà. Donc petit alors à saluer des abimi traître. Ça dit maramba pas solo ma solo. Voilà. On fait ba bête qui peut combat fallait na bande mais est-ce qu'on a réalité président na ndenga ki wenge ba benga traître te ba benga ki Robino nda beti inos bi 12. Ou bien inos bi alinga ki abeta inani Robino 12. Donc et que na ba sens moi à bongo. Donc c'est différent par rapport à elle victime. OK. Voilà. Merci beaucoup. Todo continuer na biso na bandeko na moni ke pena kiwario mo evandi awa nga kanisa kata président Bawara Jobuye yo président Trisaya mais siko pena senti kiwario mo wario te goloa te zo ki esprit tout ce qui Alain Poupa l'ami du roi Ayebi Maramnios na le petit gafe Alain Poupa qui m'a blokanga pamba mo vi Alain Poupa blokanga pamba kangiranga bakanda pamba alobisanga te pamba mo vi Alain Poupa za voilà merci beaucoup ambiance est tellement kitoko émission elega kitoko Gino Media Montréal Gino Media babi namoni Gino mobali tika pardon tika ala moi c'est na parler na difan bomele libala président Gino merci à Montréal Gino Media azala sima caméra wala voilà ndeka babi bogar mo boye voilà image kitoko on a besoin image kitoko na fête ba event ba caméra ba photo mambuto lingi Gino Media on a contacté biso na numéro ezana un grand merci à Gaël Swana Gaël S Design Fashion Gaël S Design Gaël S Fashion ezara ndenge moko on a besoin veste kitoko robe voile kitoko chemise ya kitoko pantalon kitoko contactez biso na numéro wana au sola na Gaël S voilà un grand merci surtout à Mader Mateso c'est un merci hein OK Mader Mateso OK so ko bwake ka Suisse Mader Mateso hein yo yebi c'est penengo ba meilleur V quoi et ça les bien bonimo beta pe 12 awenge Mader manani Mateso na Mader Mateso donc tindi bofo beta nga 12 awenge on est ensemble voilà to évoluer na biso un Christian Yaba Daniela DM international allez là mon côté président Yaba et dérange point non et je n'ai parce que comme on a bat bayebinga na ngote ça va pas me gêner c'est le nom de ma famille sortie médiatique il y a Kofi Olomide na bana ngana yo omoni ngonde yeni sortie médiatique na je peux dire que ça fait moko ba problème je dois d'abord être très sincère. C'est un vie très problématique qui vient à cola. Voilà, nous avons bon on est ça dans l'âge à 18 ans, à 17 ans. Nous autres école âge école mambunyo école nyo sont auto école. Mais est-ce que l'homme que école tes aramuto Viviana za trop bon moana. Sortie médiatique na loko amona nzemba uto beta mon que formule hein c'est
ya obule tu comprends habité viens na mayele oh kasi leki banzembo na ya album na ya soki ni les gens Diamond leki yango ya to yo beta mede bacha mede ah mais non je salue notre fax depuis Maroc qui voilà sortie médiatique naé sortie médiatique naé je peux dire que Zaki a ba problème tu comprends pourquoi atalaki qui est formé c'est ya bimisi nzembo abimisi kan nzembo le afali pour abimisi formé c'est donc c'est dire c'est là ya boulaki qui est collé formé c'est tandis que bossa qui toi na 5e génération toi na ki lelo le za sou ba vie wana te ba vie na baba vie mo faut ba zaloka ba ma diluté que son âme repose un peu pour de akufa na bona yo bo ma vie apa ba tu comprends baba vie mo faut que ba vendre ba ko motala ba vie ezako ba vie ba belé ba vie na petit belé je pour ne pas être trop long moni wera yo mona wera bimisa so banzembo ni akoma ko beta voici ma main droite est ouverte c'est-à-dire à comprendre da que ba falim bana top voilà jusqu'aux générations voilà jusqu'aux générations ba fabrigas voilà mais veut quoi drôle nous comprendre gars il y a comprendre ta bien ça ngoko la té vient lui koko la té c'est ça le problème vient na so quoi ta kora eza koko la té tant d'être ba polémique oyeka po donc est-ce que vous ba polémique ya na ngwana e kunda formi c'est ya tika na biso anzimbo ka ba mede ba ladi d ba s so ki sl ba sel so ki amour aya nanzimbo kwa ta nini obetela biso ana via ni koko la tenga sorti na en fait j'avais trouvé ça et ça y a pas problème en fait via à sala ki bongo à sali bongo déjà selon yé selon ma cancer pour via kola te non insister pour kunda former c'est tandis que bo ça aide là ka aide là mais moi na aide moi na yé abo ya raete ya moi na yé oki loko ya ni ba koko uto beta te abi ana besoin pour fona que na vitesse on a pour expliquer via wana tu comprends donc ça y be kaza moi na ba niveau ya kende likolo ya kende la moi na wana akoko ke na moté donc c'est dire que azaka na regret ndenge nini fali alongwa ka quartier la ta que pour créer ni je dois te dire la vérité si tu veux que tout débattre on explique ba détail je peux le faire mais non yes OK to ya wana Christian ya ba sortie médiatique y avait na biso Quadra Koraman to moni a lobby makambotel mebele o et créer polémique vana benayaki na kanda fort na habité lelo oboyeve akoka suko tanga kombo ya falite mais pourtant na ba émission précédente abande koloba mwana nanga fali pupa aloba ngai naza mutaleki nga na musique ya Congo date mais lelo obo tanga lobiango sur une émission na bino moko ya mboka asala pe fierté aloba ke ngai mutaleki na musique ya ko batuni mwana na yo mwana o teto bo tanga ba kombo ça dit aboyi vraiment à éviter mais to yebi ke za fali pupa et moni vie lelo boy va boy comme bo tanga ko fali moni sortie médiatique via sali eza échec y album légende via sa tandaki te ayebaki ke fali pupa album album na ye le 2 décembre via ti album na ye le 25 novembre atiaki na calcul ke po ebima bando tout sango bo aigle tellement azaka likolo azaka visionnaire a comprendre ki déjà ke te na prochain album le 16 voilà atikeli ye temps azwa temps na ya beta pourtant ya obimisa yebi ya ozipa ye ya omotan aigle akitaki azipi parce que vie espèce stress ti aleki alobi ba makambo nyonso lobi wana nga na omona na ba vie mutune sa bien te Koffi Olomide ayaba tika siko tika lo bano poani mutu a vie sa bien tika lo bano mutu a vie sa bien te via sala émission moko na internet kaka via sala émission a sala pamba dernière émission na ya loba ke mutu loko afali so boko ndime te se mutu na bino sa bien te vie muta lobango yo mona zongisi yeke vie mutu na yesa bien wana aza père mentor o abimisi fali pupa po bino lobo za ba warrior te aza souffert a fali te muto po ya ngote presa ya ba muto po ya mteza mfi fali ba parani ba kufa po nini na loba no po nini na peso ba fait moi na yo azui examen d'état examen d'état obe examen d'état nini stade des martyrs OK ata félicitations PCD moi na je disque d'or oyo na musique a Congo na ezalate certifié na SNEP ata félicitations PCD yo ya o est-ce que c'est obligatoire oui ça ni na stade honneur nyonso wana honneur nyonso ezayet honneur nyonso fali bat bayebela epanani pana yet lisoni autant fali na George Weah à États-Unis ado tuna yeka Koffi Olomide voilà fallait répondre qui sagement l'axe que moi na mayele voilà te papa za bien
ozomona po anya asalaki yango po atali tete oyo eza makambo mosusu ozomona ata na ndenge akuzwa ovie na nga epe eza mboka mosusu makambo na biso esukaka na biso eza makambo na biso na Congo libanda te ozomona na age na ye wana vie akomi nango lelo papa Lutumba azalaka na age wana na ndimi te kazala koloba makambo oyo nyonso azalaka koloba ngo te po anya azalaka koloba ngo te mwana na papa Lutumba abimisa ata mosusu mwana o papa Lutumba ko toute la to ezalaki Olivier Chimanga na ndenge ya guitare abetela bapapa wemba et consort papa Lutumba azala jaloux na ye te akomprenant que Olivier a émergé bien a évolué bien donc fleur ebele ozomona vie mutu na ye sa bien te. Merci beaucoup Christian Yabato continue biso na yo Daniela Makonto affaire ya bakoko Koffi Olomide azana besoin ya bakoko fallait misele bakoko te et pourtant fallait outi chez ye ba soleil ba gypsum mono babia oyo komboneza na prince azana kokololo non si koko nino fali pou nande bata fali pou pa o kwata ko luka mo te ka vie mo kande mais to apena bakabuya ye aboyine bango bambasi pe yo so kena bambasi bakabuya etu moi no penza to benga penza koko direct ya kwata ko eza nani prince babia po ani papa na yena nu azabando beta et pa ya Koffi Olomide premièrement d'abord azana nu koko nanu ya ki koko no ya koza mwana babia deuxième ezaki aosa musique et puis a commencer à faire te muto soutenir eza prince babia tika yati komboye moni ngana lobaka moni vie moni mission bino olugala ba problème non eza que ça problème que on est des chronimams ma des chronipapa on fait notre analyse président ya baza président ya ba wario ayo sala kenda bongo voilà ya ba moni likamba bakoko non te mutu moni so mutu akomo luka bakoko c'est que asili valobi ya rondimaka bango bana na ye soki pe bakomo bimisele bakoko batelemi wana sali ye nini non jamais jamais okoki kozalaka yo moko danger pourtant na prince babia président ya babino boke musika mais babia pe dakufa na ye kasi mwana ye wana tikali babia azala epa na ye akufa me evre na ye ezalaka to bakate misisa akufaka nini akufaka me evre na ye akufaka olobi bakoko wana baozala te pa fali nano asili te fali aza nano moyo mona ba génération mozo ebimeza te fali aza nanu ozo comprendre to solola wala légende ya musique na biso ya mboka to solola po mona bobana luka bakoko bani te fali foisila luka fali aza nanu masolo wana to betango te voilà fali a régner nanu muto otenga na bimisi bakoko otenga bana seki bato basili tala histoire ya bato nyonso bana balongwa pa na bango bato bakina osala album bato wana basila ozomona pe musicien moko te ya musique ya Congo alongwa na facilité ke sa album ke babite yo kende sa album longwa basepela te les seuls bato basala album na kati ya orchestre zaka ba papa Lutumba ba Vejoski ba Viendombe ba Redi Amisi ba Stino Mubi baza génération moko boy tango makambo ba wenge panzani kaka balinga na bonso ba jewana te ti ba pesaka fali pupa disque ezali ki apesaka na bulu ya biki simba te fali ovanda wana ninge simba ya ngomoni ba orchestre nyonso epanzana ba orchestre ba tutu balongwa départ a fali pupa ba orchestre ba tutu ba génération comme génération album voilà ozo comprendre malgré biki ndo asaka déjà album avant mais bat balongwa te mais départ a fali on monisi mamio ça donc fali azanan fali azana tante ya te ngape na bimisi mutu te munoko azo régner nanu azo conquérir nanu Afrique mais tout le monde a bin filé abimi et pas Fabregas c'est-à-dire lobby pourquoi pas fallait musicien mon abimi pas qui a sali groupe mais le même mot est clair zela DM le même mot est clair Weranson a sila c'est ça Fabregas asila te non loba note pesangai Weranson na roki jamais ko sila ka soka sila ki tongo te beta masone année passée pesangai to beta po za pesangai 5 ans passé Weranson asala album moko ya danger est-ce que bi Weranson wana ye muto abimisa ba Ferregola ba so muto asilité génération ya lelo oyo sa fierté na musique ya Congo eza pas sa fierté muto sa fierté za moko fali pupa na musique ya Congo lelo so tanga muto sa fierté musique
eza fali pour pas le reste batikali ba potana kana maya poto. Voilà, merci beaucoup Tokomi na biso da ko chiter presque na suka ya mission na biso parce que to courir derrière le temps to zape déjà 19h comme bêta voilà un grand merci na yo DM Makonto pour na respect ya présence na yo na invitation respectée. Un grand merci aussi na Christian ya ba to chiter vraiment tous à moi bref na question o ya suka banda quartier latin et banda pour na kolo nango Koffi Olomide meilleur musicien ezaki kaka Babiandonga yango tu peux seulement dire Babia voilà na bosani mwa muke eza normal pour mambo ebele na mutu oyo Babia aujourd'hui obo eza na nga sindi le cœur do batu tout wana ba obazana ba obalonga ve a ignorer bango voir même Fally ou ça la fierté la musique na biso a outa pas ve mais ve a ignorer na ebité yo bandango to na ebité de ma ko banda ngana ko banda merci Babiandonga Chokoro pe à son âme vraiment mais ba Fally ba outi pe wana mais ba da meilleure voix te viens mutalobi makambo wana oyo tali fete et puis il fait ça bien terre moi est-ce que Babiandonga Chokoro a meilleur chanteur to na moi respect avec na biso quoi d'accord non on a respecté artiste on a biso nyonso to RDC ngai na respecté artiste nyonso oyo asaka ba sortie médiatique ne bien so obimi banda vraiment na zonso na nzela merci vous comprendre vie pena abi Babiandonga Chokoro meilleur chanteur ya quartier latin na ba mibali arte album na yemo ke le kaka ni bo rezanga kombo vie pena ayembisa Babia ba ker kaka ma pesa eta vocal te mais meilleur chanteur ya quartier latin vous comprendre ndenge ya oloba wana rien meilleur chanteur ya quartier latin il faut ezaka Fally muta sala ba vocal ya danger bandak akota quartier latin ti abima quartier latin arata vocal te arata nzembo te et puis ba koko beta vocal ka ya pamba oyo ya Fally Ipupa ko beta concert moye bien ngo ka ba changer ka ba changer ka façon oh non moi ka vocal ka ya Fally Ipupa ba comme OK na bande e beta concert du débat là malela donc confiance ba vocal tout ba ke ka vocal moko ka donc confiance à faire ayembisa ka nzembo mutu moko ya Fally éternellement voilà tango basala Sisi Sylvie bandelaka nzembo oyo Fally ayemba na ba vocal la Fally bandelaka banyanya Fally donc c'est-à-dire Fally ndazaki meilleur chanteur ya quartier latin et alors ka mutema mabe vie ba image eza ba na biso baza mayele trop so bazonka na katika ya YouTube awa ba okuta ba vidéo o via lela alors ba vraiment Fally Ipupa na ebité quoi aya na moment moko boye pe apesa e makambo TV aya Afrique du Sud zo ba 4 trophées et pour na Fally Ipupa OK et puis kolongo ya Fally Ipupa na quartier latin eza donc selon le quoi takora ezaki le quoi liwana ya mona ki quoi karishi le quoi carrière na insili moni azaka so ça hypocrisie ça qui recoum ça Fally mais en réalité azana ba blessure au Fally atika na katamte mandenga longwa yo de jour mona Koffi Olomide depuis abanda carrière na ye ninga lo Babiandonga alobi Babiandonga meilleur nini président na batelo ba Shadak Koka Koffi asala clip ala te lamande mona mission wana impossible mais asala on Fally donc c'est-à-dire Fally ndazala meilleur chanteur meilleur musicien ya quartier latin voilà pour ça to bandia to lala ti lobby merci beaucoup to comme na biso pena suka on continue na sijango tola viens me ça bien na tola to continue to siki lelo te to ana bana moi vimuke et puis to par rapport à marambu ya ba meilleur chanteur ngo na quartier non to lo bango na président awa tende président pesi ba exemple et belé na to lo ba ilo moi muke na besoin vocal kaka moko ya Fally Ipupa ba koko zwango kaka beta concert mobimba pende beti ba saka ba oyebi kandeka ba ba pipi na ba munga date de même ba tipe droit d'entrée sous 500 000 $. Merci. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Un grand merci et surtout Yagoé Babozake Belé. Bopé Sabiso toujours confiance Yago bande émission et bande Tisuka. Ce qui n'est pas facile. Il a vraiment facilité. Na ba chaîne Belé Misu Supé. Ba souffrir pour ne l'euro mais biso quand même. Toujours
opportunité na chance wana ya bino bandeko ebele oyo bolingaka chaîne na biso Sola Vérité otalaka biso ebandeli ti suka mpo esalaka biso bien otala biso na batelefone botala biso na baordinateur botala biso na batélévision TV moko famille mobimba bato ebele na palais botala biso napesi bino bameilleur vœu parce que toaka non na janvier na ebandeli ya année. Voilà un grand merci aussi et surtout na Christian Yaba Triage de Djobour aussi à DM International. Un grand merci à Glody Dama Djoubek. Un grand merci à Malko Kubangisa. DM International, comme nous avons dit, Souka, pour te chiter quelques dédicaces. Et puis, Momorodou Lengi. Il y a clôturé pendant ba fan to balingara. OK. Merci beaucoup na équipe Mobimba président Yaba voilà. Idras Malela Tikana Boma Bongo. Déclaré. Merci beaucoup na réalisateur na Tsava Sima Gino Media donc babi mobala na loba mingi te parce que makambo Charlie et le papa Francis Mi ya tembo nok damba depuis Canada Montréal. Merci beaucoup na ba fan Nyosto Bolanda Rabiso Bolanda Rabiso ça rappelle bien bolanda biso mo message olandi pe biso moi na PV pour commis moi me so encouragement pe moi message et ça la moi bien ça ra teke botali biso ko ti pe liker vidéo o partager les pe baninga msusu puis moi message encouragement na tala que et ça la pe bien makasa en tout cas merci beaucoup na batunyo surtout o balinga ka DM na bango. Je commence d'abord par mon vieux Gary Well Stesali et puis balobi honorable prince Toukouz Motema Clarisse avec ciseaux d'or de Montréal Isaac Justesali papa Francis Somi a été monok d'Amba à Babi président Bawario à partir à Montréal président Bawario à partir à Montréal Kelly Charleston Bobala Tendengwa Telangwa. Je vous aime tellement beaucoup. Merci beaucoup aussi à toi Idras Malela Kande Balobaka. Moi c'est l'équipe tabana paka senelengi yo. Botala bien zwanga biete. Atala mambala te. Merci beaucoup. Que ça y va to clôturer quelques dédicaces. Big dédicace na ngai contre Lubasu. Voilà. Le financier du Katang, avec lui la ville est calme. Bienvenue Makoso mise à jour. Manus Emmanuel, Bichilora de Djobour, Ricky Kaambwe, Jacques Chamba, le candidat du peuple. Moamba t'appartient. Voilà. Hervé Kimbadi, Joe Kasai, maître de cérémonie. La cérémonie en 2023, c'est toi. Voilà. Fortune, Destinée, Ninel, Rema. Moi aussi là déjà. Babi Chapa qui coca aussi Jojo la Vamba. Jojo la Vamba. Tini Tumba. On sait l'anniversaire au Betinga 12 à Wenge. Non, Luka Tini Tumba. Au Betinga 12 à Wenge l'anniversaire est en mobile pembe na ebiso Tini Tumba. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. R9 nabosana kiye kwa kitoko chinois kayumba et nabosani to koma warrior sikate papa Vicky cool motema Karine Mokonzi la baronne vrai warrior ye moi sine na ba femme et Karine Mokonzi pas comment ne warrior ya solo oui kitoko lipasa bambongo c'est l'amour la chanson qui bazi wapi ki kat mama lipasa bambongo Chambel Chibango machine à mbongo. Merci beaucoup à Trésor 1000 Genda. Nalinga au profito boke langa pata Gladys Mazuela. Mikolo pe to boke moi trop. Gladys Mazuela. Voilà. Azaka ouais. Akalamboko omona yo. Gladys Mazuela. Ya mwendo. Black Line. Voilà. Obed Nzao NL Business Solution. Merci beaucoup. Bye bye, on se retrouve au prochain numéro. Bye. Président Yabato pesa batu bye. Bye bye. On vous aime beaucoup. Salutez, ma maman. Check. Il a accompagné vos premiers amours. Il a bercé votre jeunesse et vous a consolé à travers ses chansons quand vous aviez le cœur brisé. Durant plus de 45 ans de carrière, le voilà encore avec un nouvel album, Légende Diamond, qui définit en réalité ce qu'il est. Koffi Olomide, le grand Mopao, vous emmène sur une autre planète. Koffi Olomide, Mopao Mokonzi à musique congolaise, Ayeli Bino, album Légende Diamond. Ponaba fan ya bonne musique, ba fan ya musique internationale, ba fan ya musique sans frontières. Mopao Mokonzi à Kanisi Binona, album des albums, Ponabino ba légende de la bonne musique.
Allez sur Kofi Olomide YouTube pour savourer de la bonne musique. Légende Diamond. Les darons au charbon, maman achète du pain, fini le biberon, les enfants. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hugues la coiffe Icoté. Hugues la coiffe Icoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 0000 ou sur le www.huguelacoiffeicoté.com. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville.